15 minutes ya masano. Ya vrai. Ya vrai. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Basango ya masano ya ndembo. Foot, masano ya makofi. Bibo tuto mokato lokola libanda. Basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis. Tous les jours. Ya vrai. 15 minutes ya masano. 15 minutes à masana mokalelo bande ko balandi e bandi bungo awa mbote na bino banson pe poso malamu na bino banson ba bozuli ba ko malamu ya kolanda bongo edition na biso ya 15 minutes à masano bongo na 15 minutes à masana mokalelo bande ko balandi to kolobela bongo ba leopard nyonso mibale ba senior A pe A prime pona ninte tolobela reprise ya championnat national ina foot pe to kosuki sa bongo na direction technique nationale ya FECOFA. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Bongo to fongola basango na biso moko malo bande ko anda 15 minutes à masano pe yop na isa ibina na ba Leopard senior A pona ko talisa bino ete séance d'entraînement ya yambo esalemaki uta mokolo malobi moleki to pe mardi 31 mai 2022 ezala ki bongo kuna na stade des Martyrs na Bokambemi ya sélectionneur principal Hector Cooper nde bozinyo son image pe commentaire ya 15 minutes ya masano. Basani tukumi bale na misato ya Leopard ya RDC nde ba participaki na première séance d'entraînement na stade de Martyrs au mokolo mwa lobi moleki topé mardi 31 janvier 2022. Nyonso esalemaki na Bokambemi ya sélectionneur national Hector Cooper. Séance d'entraînement et ya yambo équipe nationale senior A ya Congo démocratique esalemaki sima ya ba séance de musculation na hotel. Pe yango efongwamaki na bapandi sango pona minuti 15. Esengeli koyeba ete RDC ekukutana na Gabon o mokolo mwa poso mozali koya tope samedi 4 juin 2022 na ngonga ya 17h na stade de Martyrs pona compte ya première journée ya éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023. Pe ba séance mibale oyo etikali ekosalema na stade de Martyrs kasi ekozala a huis clos. Nde na suka ba Leopard mibale na kombo ya Nathan Idumba pe Yohan Wissa balobelaki tina ya makambo yango. Ouais, ambiance est normale, surtout dans le groupe. Ambiance pour moi c'est kitoko, tout ça un objectif mais encore tout le monde pour nous se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Pour tout long la moi, le peuple congolais, il a quoi ils abandonnent tout raté mondial. Donc faut tout long la pour tout se qualifier dans la Coupe d'Afrique. Ambiance pour moi kitoko. Ouais, bisson un joueur conscience à moi on a encore vraiment et ça là. Tout est bien étape autour de les canons, il a une facilité et donc conscience pour moi c'est qu'il faut se qualifier. Objectif auto dans mon cas tout temps dans la sélection pour aller bien pour mouiller maillot de façon que tout se qualifier dans la Coupe d'Afrique. Ouais, message un peu ça bango. Moi regrette ça quand même parce que le match est en huis clos et place n'y a sous bota là à sir que tout CP ça bango. Cette fois-ci vraiment tout mouiller maillot à fond. Pour tous ces pays, ça va satisfait. Que cette campagne sera faite avec le mérite et surtout l'objectif de retrouver la CAN parce qu'on ne l'a pas faite la dernière, donc ça a été une déception pour tout le monde. Maintenant, on a l'objectif de retrouver cette CAN et d'aller le plus loin possible. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Totika ba senior apoto le belasika après pona kotali sabino ete ba Leopard après mbazo komilenge le bongo pona tournoi international oyo ko sala manamboka Algérie ko banda le 5 juin kino le 12 juin de ba kotike ngoma mokonzi Kinshasa mokolo ya mitano ya poso tozali topé vendredi 3 juin 2022 pona mboka Algérie. Moi changement moké salami pona bipa yoapi ba ko kutanela ezala ki bongo na hôtel Venus ya Bibwa pe changement salami ba ko kutana sika na campo hôtel na commune ya Barumbunde bozuba détail nyonso na image pe commentaire kaka 15 minutes ya masano. Nantina ya komi lengele pour le championnat d'Afrique de Nations Topé Chan Algérie 2023, ba Leopard a première RDC, bako sangana o mokolo mwalelo misato topé mercredi 1er juin 2022, awanengo mokondi Kinshasa pona ko bonga manantina ya participation na bango na tournoi international
oyo elengelami na Algérie kobanda le 5 juin kino le 12 juin 2022. Nyonso wana kaka pona kosunga sélectionneur principal Otis Ngoma asimba malamu mingi penza banani akokamba pe akotambwisa pona déplacement na bango na Algérie bipai wapi bakotika engoma mokonzi Kinshasa o mokolo ya mitano ya poso etozali topé vendredi 3 juin 2022. Sika bakombo ya 13 joueurs o bayingeli déjà awa na engoma mokonzi Kinshasa. Hervé Lomboto ya DCMP, Mubobo Israël ya Don Bosco, Pululu Archimède ya FC Renaissance, Ikoyo Yembe ya DCMP, Lombangi Junior ya Don Bosco, Mwimba Isala ya AC Rangeur, Kambo Alite FC Renaissance, Sondi Christian DCMP, Peter Mutumosi V Club, Merveille Kikasa V Club, Lilepo Makabi V Club, Eric Kabo V Club, Pe Obed Mayamba V Club. Baeba Kokoma o mokolo lelo topé mercredi 1er juin. Ahmed Bassasi TP Mazembe, Ngimbi Marseille Mazembe, Issamon Peko Mazembe, Boka Isaka FC Santola Lupopo, Glodili Konza Tout-Puissant Mazembe. O mokolo jeudi 2 juin 2022. Lita Demani Lupopo, Mika Miche Mazembe, Zoé Sapou Lupopo, Adam Bosu Mazembe, Jefte Kitambala Mazembe, Jackson Unanga Dauphin Noir, Ebwela Steven Maniema Union, Wango Mbadu Maniema Union, Pianzengeli Maniema Union pe Exaucé Tumbaya Chikunku. 15 minutes ya masala. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Totika Léopard poto Belasika championnat national Lina Foot et Sengeli Koeba ete ezalaki pona compte avant 7e édition ya championnat national nde asekuya kutana ki bongo na Don Bosco pe basalaki match nul un but partout kaka na mokolo moko wana FC Renaissance du Congo pe alonga ki bongo GSK Jeunesse Sportive ya Kinshasa na 2-1 ezalaki na stade des Martyrs mokolo ya yambo ya poso etozali topé lundi 30 mai 2022 de Bozunion son na image pe commentaire kaka ya 15 minutes ya masano. Ezalaki na compte ya 27e édition ya Ligue 1 ya championnat national Lina Foot nde ba match ni balé betamaki na stade des Martyrs o mokolo ya yambo ya poso etozali tope lundi 30 mai 2022 bipai wapi na ngambo moko asekuya ya Kinshasa ayambaki Don Bosco ya Lubumbashi pe na ngambo mosusu FC Renaissance du Congo akutanaki na GSK bongo kuya na Don Bosco bakabwanaki na mongete moko na moto na moto pe FC Renaissance du Congo alongaki Jeunesse Sportive ya Kinshasa na mingete mibale na moko na eteni ya yambo ya lisano Don Bosco azalaki likolo ya kuya nde yango esalaki ete na minuti tuku mibale ati ya mongete na ya yambo na lisungi ya Oscar Kaut nde na mongete wana moko bakendaki kopema obozongi ya lisano etambuseli makambo ya kocha asekuya ebongolaki nyonso nde na 73e minute bakino batiaki ya bango pe mongete na nzela ya Michel Donatien pe kino na suka ya lisano mongete mosusu etia makite etikalaki bobele mongete moko na moto na moto bokutami ya mibale oyo ekutanisaki FC Renaissance du Congo na GSK bipai wapi na lisungi ya basupporter na ye Renaissance alongaki bongo na mingete mibale na moko nzoka nde GSK azalaki moto ya yambo ya kufongola nzela ya poto na minuti tukumi nei na lisungi ya Lobange Tawili pe na bozongi barene bazalaki likolo makasi pe bazongisaki mongete moko na 49e minute na nzela ya Mbala Tistian pe na 69e minute babakisaki lisusu mongete ya mibale na lisungi ya Fourage Edeyon Sama esengeli koyeba ete devet o ya sika pe ya suka ya GSK po na manche aller ya Ligue 1 Lina Foot esali ete atikala na zone ya relégation na 12 points. 15 minutes ya masala. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Totika championnat national poto le Belasika Maema Tali Fédération Congolaise ya football pe association to bengi na mokuse FECOFA et sengeli koyeba ete patron ya direction technique nationale na kombo ya Médard Lusadisu abengi saki bongo o mokolo malobi moleki topé mardi 30 mai 2022 na salle de conférence ya FECOFA abengi saki bongo secrétariat général ya FECOFA ba ligue nyonso ya football ba corps arbitral ba médecin oyo bazana kati ya sport pe direction communication ya FECOFA bengi na mokuse DIRCOM na tina
ya kotalisa bango projet ya soutien technique et développement ya football. Ndebo Union son image et commentaire kaka 15 minutes ya masano. Présentation ya projet ya soutien technique pour le développement ya football na lisungi ya FIFA et pesamaki na directeur technique national Médard Lusadi Soubasilwa. Nyonso esalemaki na salle de conférence ya Fédération congolaise ya football association FECOFA au mokolo mwami bale ya poso e tozali topé mardi 31 mai 2022. Pe maloba ya bufungo mais pesamaki bongo na secrétaire général ya FECOFA Belge Sitwatala. Nous sommes venus dans ce cadre ce jour à l'occasion de la présentation du projet de soutien technique au développement du football, un projet TEDES. Et ce projet est d'une telle importance pour notre football que vraiment nous remercions très sincèrement pour avoir répondu à cet appel d'ADTN. Et sans plus tarder, nous déclarons ouvert cette séance de travail relative à la présentation du projet de soutien technique au développement du football. Je vous remercie. Système et ezali kolandisama na boponomi pe na botombwami ya ba jeune talent. Ndena yango DTN Médard Lusadisu na staff na ye ba bengisaki ba ebanson bazali na kati ya mai mazali kotala lisano ya ndembo. Kobanda na secrétariat général ya FECOFA, ba Ligue nationale ya football de jeunes, l'INAFJ pe féminin l'INAF. Ba département arbitrage pe ya médecine ya sport pe direction ya communication pe média ya FECOFA DIRCOM. Pe patron ya direction technique nationale alobelaki na bozindo tina ye asangisaki batu banson wana. FIFA na 2020 salaki ba enquête et donc on va bengi écosystème pour étudier écosystème ya développement ya football. Donc otala na mboka nyonso tout dans le monde entier ba fédération ebele ba pesaki ba réponse donc ba participer na enquête wana et pona ko yeba niveau ya mboka na biso par rapport na bamboka mosusu pona o Italie développement ya football. Donc ba question nyonso surtout et football masculin na football masculin ba et catégorie nyonso et banamike moins de 12 ans, il y a moins de 15 ans, moins de 17 ans, Tito Martina niveau et championnat professionnel. Pour Nabiso, l'INA Foot on considère la championnat professionnel. Et puis, il y a la même chose dans le football féminin. Et puis, il y a aspect Moussoussou, l'équipe nationale Nabiso, il y a Bambo Canyon surtout, parce que ce sont les mêmes questions. Est-ce que il y a un match amicaux? Est-ce que il y a une compétition mingi et quel est le niveau et par résultat il y a une compétition depuis 2016 et puis à côté la recherche est-ce que tout ça capé recherche que tout ça na contact na ba université na ba structure qui permettre que tout étudier tout analyser et ba situation de développement football na biso et ba talipe makambo ya infrastructure, est-ce que tu as une académie, est-ce que tu as un terrain, est-ce que stade des alliés, il y a niveau ni il y a qualité ni. Biso direction technique to kotisaki na cadre de l'académie il y a enquête wana to kotisaki 13 académies. Donc poser ma question en dehors de biso iba quitter et avec double passe comme on appelle les partenaires moko ya FIFA après ça matériel on va ça qui enquête na ba académie et puis après poser peu la question de dirigeants la fédération notamment président notamment secrétaire général yepé panabiso niveau de direction technique nationale fonctionnement organisation direction technique nationale tout boni basala ko bazali et permanent et boni basala ko bazali temps partiel formation tout ça la kandengini et organisation ndengini est-ce que tu as mutu à s'occuper de la formation est-ce que tu as un instructeur biso en tant que direction technique tout ça une étude on a ko lande la recommandation ba pesi tout ça c'est un projet
projet oyo na cadre ya soutien technique au développement ya football si obisto sengi assistance ya FIFA pona ko aider biso ko landela projet obiso to proposer bandimi projet wana disons projet to élaboré to sali to tindi na FIFA endimami. Donc c'est ce qui a fait que Sikawa FIFA lobby to banda to lakisa que d'ici mois de décembre que tozana makoki yako mettre en place mayeto to kani donc to sali ba to se proposer so d'ici décembre ba moni que non ya solo penza ba idée tozana ngo eko ko salema de sikoyo année prochaine en 2023 de FIFA akoki kotia maboko pona ko aider biso ko land la projet 15 minutes ya masala ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo na lokasa et direction technique nationale ya Fekofandi to soki sibunga édition na biso moko malelo ya solo sa etonda kingo motema ko présenter bino yango